une femme mariée, il faut garder ba secret conjugal na ye. Et ça vraiment motuya na moi c'est garder ndaku na ye. Par exemple, yango to lobaka fo moi c'est ba bomba ba secret na parce que oyebi muto zo partager na été. Ayebi c'est clairement abingati na fanda na libala awa mobile na ngakutu abota kana été. Donc ane na zabo eti na bota bano na bima na nga libanda pour ko garder libala na nga parce que belle famille et comment ki ko tianga mbutu mbutu. Natali kaka nga bisoki na bina fanda kaka boye. Semena keno ko meka libanda soki na ba ke mobile nda bota kate obienga ndia kenda ki ameka ka libanda abota ki mwana liboso. Ko bota mota abota ki mwana liboso atika ki bongo te amoni que il faut continuer nango parce que sepela ki pe na mobalo abotisa ki ba koma ki ko continuer tie ko koma bana misatu. Et ko arriver que si ma copine ba fanda lopa o moko ndo moninga boye tellement ami na penza intime ba koma ko partager ye pa yebisa ka ba secret conjugal na ye ayebisa bino moninga bebano no so misatu na bota na ndako ezana ya mobali na ngai te yo lokoza camarade na nga yango na beteli yo liso mobali na nga abota kana ete mais yebika ke bano yo bazala kaya ye basolo li bien moi bazaki en bon terme bango mibale mais jour qui ko arriver que ba kabwana ki voilà pourquoi toujours une femme mariée doit savoir garder ses secrets conjugal ozomona qui ko kabwana comme bulu yeke binemi koti moi si wana aeko ebisa mobali ya copine na ye que bana oyo ozaka baona ndaku baza bana na yo te naza pe na ba preuve soko lingi to kofandisa moi si na yo to ko solola to ko loba. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. 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 Réel plaisir pour moi, Alex Ngandoumouna Moulouba, de savoir que vous êtes nombreux de nous suivre partout en Sénat ce moment à travers votre chaîne Aurore Télévision. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos pour nous apporter votre soutien. Merci à Paola Schengen qui est à Londres, maman sociale. Merci à toi, Yanansi Dumba. Babi Mossi à Pembe Nanzela, Elino Loko, la porte à Lola, la reine de Bliss 33, le jeune boss, le fils du pays, Apache Moupé. Ange Mwamba, tour du monde, mon vieux, je te salue jamais pareil. Costa Béton, les patrons de Plus 33. Je pense lors de l'introduction de la bataille, vous avez vite compris que je suis avec Mama Peggy Alama, une femme forte. Mais ça n'a déjà comme on a Katia, Aurore Télévision, vous avez toujours branché na Katia, Aurore Télévision parce que toujours préparé. Maman événement au Apesa le 30 juin, babi marche de santé avec ma femme forte Torozo. Détail non on peut se avec Maman Peggy à qui j'ai dit bonjour Maman Peggy. Bonjour Papa Alex. Bonne santé. Grâce sur grâce, hein. Nous sommes vraiment ça comme ça, né. Grâce femme forte toujours en avant. En tout cas femme forte vraiment en tout cas, nous sommes vraiment Tchakaloubo. Voilà, Zamazo Tchalobo comme Maman Peggy aujourd'hui là, nous invitons à plateau là pour débattre un peu sujet aux Ali. Il y a une femme mariée, comment est-ce qu'elle peut garder les secrets conjugaux? Donc on peut garder les secrets d'engeni nianda kunai parce que tout le monde a cause belé à la séparation, il y a mabal et belé zappé pour basser belé bazappé polo bazo regarder vraiment les secrets. Il y a nakuna bangote ba foyer na bangote. Alors Maman Peggy ala mayoza wana femme forte. Qu'est-ce qu'une femme peut faire pour garder les secrets yanda kunai? Ok, merci bien Papa Alex Ngandou pour la question. C'est vraiment une bonne question. Nous sommes biso, femme mariée, femme célibataire, la vision et le mariage. Nous sommes beaucoup plus vraiment attentifs pour la biso. Papa Alex Ngandou, pour garder secret yanda kunayo, ils dépendre na yo moko maman. Comment okoki ko garder secret yanda kunayo? Premièrement, d'abord, moi si pas comme un point à koye ba ko garder secret yanda kunaye, il faut azalana nous na confiance ya mobali naye. Wana ezana loko ya motuya, confiance na ya mobali na yo. Soko zana confiance ya mobali na yo okoyeba comment okoki ko garder secret yanda kunayo. Basi tozo mona ndo lobi basi belé mabala bango zo kufa cause ya ko zanga secret.
nga lobaka mwasi aza motema mwasi eza lokola océan parce que océan yambaka rivière nyonso na lobaka motema mwasi eza lokola océan faut koyeba ko garder secret na yo ya ndaku parce que ozo fungola nanu spirituellement ozo fungola na makambo ya ndaku na yo ozoyeba na te nazovloba epa ya nani muto nazana ya pembeni aza nani nazoye biso na mobali na nga za boye ba na nga baza boye mutu wana aza nani yo monika ko beti lisolo ndaku no mais oyebi te tadam ya mutu wana soka ko zwela ngo ndenge ni ko travailler ngo ndenge nini ya moto beta ka sete lobaka une femme mariée il faut ayeba ko garder ba secret conjugal na ye et ça vraiment motu ya na mwasi ba ko garder ndaku na ye o nga na koki ko loba eza yango wana. Voilà. Qu'est-ce qui fait que moi si à comme un niveau il y a aucun robimi ça va secret enda kunae parce que yoza moi si oui ba réalité au beaucoup tana on a banda kuna ba papa ndenge bofandara et lo oni ne poussara moi si poussara maman à comme un niveau bimali banda zo camarade moko comme robetele masolo voire même masolo ngola ke no betela ta maman bokiloto maman o abotie moko mazo robetela muto basaline relation soit amine moko ka bakola na qu'est-ce qui pousse que moi ça comme un niveau na ya robimi ça va secret enda. Ok, merci Papa Alex. Papa Alex, au moins mon thème, oh, bisous tous en ango, tu vas mon thème ezali benete. Mon thème est seniaka. Et ça a un problème, on a un problème, et ça tungi ça passe à mon thème, il faut partager en gros pour se soulager. Mon toit bon baka beaucoup plus ma comme mon thème, mais on a mon toit koufi, si bitement ça li crise à koufi. On évite pourquoi à ça li crise wana. Parce que M. Abomba qui tellement makambu trop na kata moté malae et arrivé que à kokili sousou ko surmonter en côté parce que azana partage té azo partager en na mutute si bitima sali crise au monde que maman koufi karabo alam kana tonga lam ki bien ça musala akoufi et ça peut makam o mibali bazo sala ozomona yango beaucoup plus na libala faut dialoguer zalaka. Pour un mobile azo sala mabe bozo dialoguer ozo talise ke papa e moni loko sala obeti mabe papa moni boye mobile ndozo tama boye fo yeba malade zaka fo yeba mbongo ba bombaka e bozo dialoguer moi si pe azo soulagement la motema na e mais dialogue so sala te ezo kufa ka ye mona kata motema ba pasi wana papa bombaka te to sola kana papa te mama papa zo sala ezo sala bien te ozo mona yango epusaka biso ba mama omoni ke emsu moi muninga na mo azawa obité na partager ngona peut-être na reçoit soulagement oko partager na copine aza bien alors sauter mon des amis mibali baza bongo mais faut beaucoup plus ma prière faut prier kapona ye bongo mais ça mutu msoko kuta mpe ya mabe so maman yo vraiment na kino maman na kina tongo yo sa ba bêtise et puis luka moi mutu no mo a consola ka yo so mona yango to lobaka faut moi se ba ko bomba ba secret ne parce que oyebi mutu zo partager na été Alex na rolinga na peso exemple moko ndeko moko abenga kingaka ana Kinshasa par rapport à conseil auto pesa kande to lekisaka na Aurore TV ndeko wana abenginga alobi ba futela kana commune moko songolo na kotanga commune te na kati ya lopango wana baza 4 portes na 4 portes wana baza 2 mariés misusu pe baza ba célibataire mais lokola ya kutana kina muninga na yebika aza marié to baka mwasa libala fois tambola na muto pa bala amola ki ke oui aza penza muninga ya malamu ya ko partager na ye akoma ko partager na ye ba secret ne tozo ba secret conjugal na ye akoma ko betela muninga abeteli li solo que atanke baninga le ba message ya yebisi vérité parce que akoma ki mena ma copine ne to baka meilleure amie na ye ayebisi clairement abingati na fanda na libala awa mobile nanga kutu abota kana ete donc ane na zabo eti na bota bano na bima nanga libanda pour ko garder libala nanga parce que belle famille et comment ki ko tianga mbutu natali kaka nga bisoki na bina fanda kaka boye semena keno komeka libanda soki na ba ke mobile nda bota kate obienga ndia kenda ki ameka ka libanda abota ki mwana liboso ko bota mota abota ki mwana liboso atika ki bongo te amoni que il faut continuer nango parce que sepela ki pe na mobalo abotisa ki ba koma ki ko continuer tie ko koma bana misato et ko arriver ke ebisi ma copine ba fanda ka lopa moko ndo moninga boye tellement amine e penza intime ba koma ko partager ye pa yebisa ka ba secret conjugal na ye ayebisa bino moninga bebano no so misato na bota na ndako ezana o ya mobali na ngai te yo lokoza camarade na ngai yango na beteli yo liso mobali na ngai abota kana ete mais yebika ke bano yo bazala kaya ye
basololi bien moi bazaki en bon terme bango mibale mais jour qui ko arrivé que bakabwanaki voilà pourquoi une femme mariée doit savoir garder ses secrets conjugaux ozomona qui ko kabwane comme bulu yeke binemi ekoti mwasi wana aye ko ebisa mobali ya copine na ye que bana oyo ozaka baona ndaku baza bana na yo te naza pe na ba preuve soko lingi to kofandisa mwasi na yo to kosolola to koloba. En tout cas, papa Alex né dans Zolo Babwesa qui n'a pas si les maman benga bi maman pegi na suki na ebite na sala nini. Nga tant que maman na maîtrisa qui est. Na ebise maman totika na nzambe tant parce que nzambe na pesa ka kimia yena ko pesa na kimia poto sunga likambo oyo. Siko papa Alex na ndenge wana vraiment. Ba jeune fille quoi biso ba o bazana makambo wana bazo bomba ba secret na bango ya libala teta la place même une de kona biso ya mwasi malgré to lobi tozo bongisa to kutaki déjà na mobali famille pe fandi mais mobali a eu décision na alobi alingi lisusu te fo ba ke na divorce et le koni ne memi bango na divorce manque ya ko garder ba secret conjugal oui c'est vraiment ça salima be mais azanga ki ko garder secret wana yango lelo ezokomisa ye nani femme divorcée ozomona donc on a koki koloba vraiment beaucoup plus na biso bato toza dia na katanda ka mabala to ba vraiment ko garder ba secret conjugal na biso ne malamu ne mabe to ba ko garder yango mais lisolo o eza ya ko landate parce que moi ça sala ki mabe eza kaka exemple na pesi o koki ko garder secret ya libala na yo. Voilà, nous continuons toujours avec Maman Peggy. Alors Maman Peggy, est-ce que les rappels importants, les amalamu ya que femme mariée en dehors il y a des camarades qui déjà aillé bakazara bango auparavant avant mariage à que nous avons des relations sous soutien à côté de mariage topé ba relation car oya zalaka na bango avant mariage est-ce que les rappels importants qu'on garde toujours tant moi ça côté déjà na kata libal. Ok, papa Alex, en tout cas, c'est vraiment très important. Il y a regarder ma relation non? Parce qu'on ne sait jamais. Baninga oyo bandi na bango oyebi racine na bango. Mais oyo kwa kokuta na bango oyebi racine na bango te. Ozomono oyebi musisa na bango te. Et c'est vraiment important na femme mariée au bali baninga na batikal ba célibataire. Il faut osala toujours na amitié na bango. Baninga malamu bazali. Et ça ba femme mariée o ba pesa ka baninga toli ya mabe. Mais sa femme mariée. Mais ça peut na batso pe à sa femme célibataire mais azo apporter un plus na kati ya couple moko boy ozomona et ça vraiment qui to ko garder toujours relation na yo et ko comme ma beso ki omoni camarade bozaki na ye akomi ko mema yo or ya nini ya libala na yo wana nde ko za penza mabe ça sera mieux ya ko se séparer na muninga pa ko bebisa libala na yo mais so kaza muninga malamu okokabwane po na nini libala eza finalité te relation faut ko ba ko garder yango ozomona yango wana papa. Voilà Maman Peggy, pourrions-nous dire que ko zanga ko garder ba relation ba secret conjugal les ana ba risque nango zo provoquer pe ba divorce tout ko garder ko zanga ko garder ba relation ça peut na ba avantage et pas moi c'est. Papa Alex, somoni kozanga ko garder ba secret ya libala premièrement et si ça non valeur la binomo konan. Yo makamunyo sozo de kankati ya foyer etali yo na mobali na yo. E yo zo bima ozo ke ko relater yango na bato libanda. Peut-être bato libanda bande ko mona mobali na yo beaucoup plus na valeur. Mais là yo komi ko loba déjà mabeke mobali na nga za boye komi ko teka mobali na yo. Siko ebisanga si bakozwa mobali wana valeur. To yo moko mama erozo ke koloba makamu ya ndaku no ya libala libanda est-ce que batu bako respecter bino lisusu ozomona yango mwasi ya libala que ça soit ba défaut ya mobali que ça soit ba défaut na yo moko il faut boye ba ko arranger yango kaka bino mibale bok tuna na kaka bino mibale parce que yango to ba ka dialogue est vraiment très important na kati ya ba couple il faut bo dialogaka e bozo se dialoguer muninga moko azo se soulager azo partager na mobali na ye azo ka motema pio mobali pe azo partager na mwasi na ye azo ka motema pio e bozo na dialogue te ok ko luka kaka ko partager na mutu libanda po oyo pe motema pio ya on te sanga beaucoup plus dialogue entre papa na maman pour te garder ba secret na biso na kati ya ndaku ya libala. Voilà, merci beaucoup Maman Peggy na disponibilité na émission zaï benda mo mukuse mais je pense ba bana banda ku balandi
oyo ezali pena kati oyo bimisi tozokende vraiment vers la fin ya émission na biso toki koleka boete tandis que au moment où bino ba femme forte oyo zape moko ya ba femme forte bozo préparer marche de santé le 30 juin. Alors organisation sur les kanengeni, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à la marche de santé wana? Ok, merci beaucoup papa Alers. Déjà le 30 juin déjà awa, to comme il y a en juin, le 30 juin un certain mercredi, to za la marche de santé, beaucoup plus na biso ba femme forte maman Monique a ça la physique kala, to bi que physique peut to ça la ngo na salle de travail na maternité. Mais et ça la rappelle bien. Et ça la rappelle bien moi physique to tambola, au moins la mi tuka et ça ka moi jar. Donc toza penza wana le 30 juin toza la marche de santé et talika ka ba maman te toza pe na posa ba papa pe bo accompagner biso et que ça la moi jar. Donc et que ça là le 30 juin lieu de rencontre na biso to kokutana na kin marché ya Bandal Chibang to kokutana à partir ya 9h. Et zo senga mutu nyonso azala na polo na e comme tenue to reconnaître que oyo azana kati ya marche de santé to kozana ba polo na biso ya marche de santé et zo senga kaka juste $10 na kati ya $10 wana à manger ezali à boire ezali. Donc hier au petit $10 na yo tozo senga beaucoup plus tozo si ça m'a amené d'ici le 25 juin. Donc nous se fait ça déjà $10 na parce que tout biso ba femme forte to s'organise ka bien. Donc d'ici le 25 juin tozo clôturer. Muto nous ça $10 na ye aya nango po azwa polo na ye na $10 wana à manger pezali to koya ko spema awa ici ka tozali en tout cas na les whisky hein et pas maman Lisa na pesi vraiment maman Lisa mbote Suisse na kati ya Kinshasa to koya penza ko pema awa po to partager moi et le comment corps ya muke et ça la moi jar. Il faut repérer ça peut ba référence pour na batu base na précision. Donc hier to ko banda ya kin marché to suis kin marché tout droit to comité na magasin. To comité na magasin to suis avenue Ngouma Prince ya Ngouma wana to yé dans référence nango eza Saint-Luc. Donc so komika na Saint-Luc wana mati mwandabu au mona les biscuits ben papa bire no lingo benda moi bilili ba mona ngo déjà no linga penda papa bire benda moi bilili pour ba mona ça juste quand na Prince wana en tout cas maman Lisa vraiment ba merci beaucoup na yo parce que maman Lisa kiti penda Suisse na Kinshasa. Donc to penda ko pema na kati ya Suisse to ti na biso na Congo to tamboli na moi mais to pema na kati ya Suisse. Mais en tout cas maman Lisa ba merci beaucoup na yo vraiment. En tout cas communiquer à ba femme forte mois de juin yango wana. Voilà, merci. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir dans le passage nayo à propos du sujet autotique au solola où les alliés concernés, les femmes comment ils peuvent garder leur secret conjugal. Ok, merci papa. Naroki kolo baboye, maman, moninga malamu ezaka Yesu Masia. Moninga oyo abomba kaba secret ya mutu ezaka Yesu Masia. Même maman aboti yo ozo ke zo partager na ye ba pasi ozo mona na libala. Ata mobile na yo aza président de la République koko supporter te mwana na ye motema ne senyaka nyonso. Na kolinga beaucoup plus o partager kaba secret na yo kana tata Nzambe. Malgré eza pasi komona nde na libala ezaka makambo ezaka ebele mais na Nzambe elongo soko za mwasa mabonde loka ba femme forte en tout cas okoyeba ko surmonter makambo wana. Voilà. Voilà ma dédicace ezali rapidement. En tout cas, on appelle si vraiment ma dédicace dans la DG à chaîne Aurore TV, c'est mon mari mais c'est Gauthier Bita qui est DG et si Kazali vraiment ba coucou na yo, on appelle si pe ma femme forte nion sur les 30 juin de Makamu. Oh ma pega mais ça quand on ta panne parce que je suis la femme africaine. Mais les 30 juin de Boromo la penza ba jean ke bima basket ke bima pour talaka sport. En tout cas, la personne sous René Abir est derrière la caméra. Bakoukou nae. Merci beaucoup na papa Alers Ngandou. Merci beaucoup na bébé na Ngalbo sur Aurore TV na Wete School. Le fils aîné de la famille. En tout cas, on apprécie vraiment merci. Voilà, merci. C'était la maman Peggy Alama. Vous étiez nombreux de nous suivre sur votre chaîne Aurore TV. Abonnez-vous, partagez nos vidéos. Le numéro est affiché là. Bobenga pour nos conseils. Maman Peggy Alama Zawana. Pour recevoir vraiment des détails. Et surtout concernant même marche de santé, il y a le 30 juin. Merci à l'équipe technique, nous sommes accompagnés. Là, je vois Maman Arlette pour l'assistance. Merci à toi, Diva Amboka, depuis quelque part. Antitache Nathalie Ramazani, Maman Namaela, Motema William, Icona.
Sans oublier Podoka Kalunga, le prince de Dallas, Jojo Acheni Awada Moto Swag, mon général Amos Mifilo King, Mystère Temple, vous êtes nombreux. Quant à moi, Alex Ngandou Moulouba, je vous retrouve à la prochaine. Bye. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. 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 Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube.